dans le Seigneur to pesibino lisusu mbote mingi koleka na mkola lelo lisusu ndenge toyebi biso tozali bandeko na bino oyo tozali toujours ko sur la makambo na Nzambe pe tozali ko kabula toujours oyo ezali bongo makambo na Nzambe na mission na biso tobengaka tosola ngo na bonzambe bonimbisi voza bino malamu te tosola bonzambe bongo lelo toyambi servante na biso na komba ya Hortense na kanti boyi bien malamu ye azalaka ndeko na biso oyo atera biso na mission tobengi la parole d'encouragement bongo toleka kopesa mbote servante Hortense mbote papa Alpha santé ezali malamu eza malamu bongo boye malamu na kati mission na biso ndenge osiko ya lelo ndenge répondre na mission na biso kasi okoki kotala bana Nzambe opesa bango mbote peut se présenter yo moko ndeko mbote libota na Nzambe nalingi bino mingi ngai kombo nanga mama Hortense mwasi ya papa Alpha ngande nazali kosala émission tobengi la parole d'encouragement tolekaka chaque lundi elongo na bandeko bino moko bomona ba mama oyo tozalaka na bango na plateau lelo tokutami lelo nazali comme invité ya papa Alpha na émission oyo tobengi yango tolobela yango na bonzambe amen. Ok, nakanti ndeko siko se présenter awa ndeko bela molonga inanga kasi ngai dayi gaza invité avec ses invités col et chemise. Ok. Merci papa. Bon, les émission la bisoto sur bonzambe tonito sola dito sola lelo na émission la bisoto sur bonzambe et longona invité la bisoto yambi na mkonali invité la bisoto spécial nengi ya assez ko se présenter moko na mkonalelo et azali la sœur Hortense oyo azalaka bongo présentatrice ya émission oyo tobengi la parole d'encouragement kasi lelo émission la biso tosola bonzambe kosola bonzambe toyebi tozala bateme mingi kasi oyo elekaki tokoteka kolobela teme ezalaki ya référendum mais lelo tokolobela teme moko oyo babengi la technologie comment tokoki kovivre na technologie elongola bana na biso tanke bana na Nzambe tololenge nini tokoki kovivre avec la technologie elongo na bana na biso atange bana Nzambe mais yambo te na meka kosala développement ya thème oyo na opesa d'abord maloba pa inviter la biso spécial maman la biso Hortense et ameka un peu ko pesa makanisi lelenge nini tokoki ko vivre na bana biso à l'égard de technologie maloba mboka yo mama ya solo papa ndengo lobia na technologie et avancé mingi papa kati na mboka oyo technologie ko musika ya solo papa biso moto zali komona yango potango ya kala to bandaki komona toyebaki eloko kombe babengi phone te tango ba série biso to polaka toyebaki eloko to bengi kombo portable o te tozaki na ba phone ezaka soki ne to lingi ko benga mutu okay na maison téléphonique o kundo ba phone mo ba bisa ko ngri wana omona ba bengeli yo mutu na ndela ba phone mais lelo papa technologie ekomi avancé kati na bana na biso tokomi komona na bana ya mikie bakomi kosalela ba telefone siko na kati ya ba phone wana papa eloko nini basalaka est-ce que babengaka ezaka ba utiliser mpona ko benga bandeko na bango est-ce que ezali po batalaka ba makambo oyo nete ezali le msusu kotala makambo oyo basengi bango na classe ba makambo ekomi ebele na kati na phone yango lelo tolinga toya kolobela yango na technologie wana kasi papa na ebite il fallait qu'il na kosunga biso to bandana na définition ya technologie soko kolukela biso yango. Ok na kansi tokolo baboye ke ndenge ndeko seko limbola ya muto kota vraiment na modindo ya kosola ma technologie mon technologie tout le monde d'abord tech donc les techniques technologie et science oyo et englobé mon bébé technologie ça ba étape belé tout le monde ce qui te m'a expliqué les mots technologie tout le monde a né to limbola yango mais le to ni to tellement kaka ne sika moko
na oyo babengi ya technologie sur téléphone kuna nde tokoyeba vraiment kosola un peu na première émission ya biso oyo ndenge nini tokovivre na bana na biso na monde ya technologie kasi nangi oloba nini awa mokolo ya lelo tomoni lolenge technologie na téléphone vraiment tokoyeba d'abord kopesa invention ya téléphone moto asalango ainvente téléphone ezalaki noir moko azali na États-Unis ye nde asalaki koinvente téléphone mais niveau téléphone ekomeli lelo ezali malamu pour la communication mais ezali mpe mabe soki toza vraiment na contrôle nango te surtout mpo na bana na biso et surtout tobengi smartphone tomoi smartphone tobengi téléphone mais smartphone ezali presque ordinateur donc ezali ordinateur nyonso oyo osala na ordinateur osala yango mpe na téléphone sikoyo ndenge nini tokoki kopréserve to ndenge nini tokoki kocontrôle bana na biso ntango bazali koutilize batelefone tolobela yango na bonzambe tozali komeka kosola mpe lisusu façon nini oyo tokokenda yango na ndenge ya koyeba kocontrôle bana na biso na matière oyo babengi technologie ataki bana na nzambe omoni technologie ezali kokenda vitesse moko boye oyo tokoki même pas se rendre compte na matière ya technologie ekoki korendre mutu via malamu ekoki mpe korendre mutu via ndenge mabe dans le sens nini oyo toyingi kolobela yango na bonzambe tozopesa conseil ndenge nini atanke bana na nzambe ndenge nini tokoki kocontrôle bana na batelefone to ndenge tokoki kocontrôle bana na monde ya technologie monde ya technologie atanke bana na nzambe esengeli na biso koyeba kocontrôle monde tomoni ekomi kokoma lokwa idole babeloko nyonso oyo moto azolinga mingi ekomaka idolâtrie tomoni même si toza na babis soki toza même na bamétro toza partout toali so otali même na kati ya babis même na kati ya babiro même n'importe quel endroit ese bato bakutama ebele omona 90% bato miso na bango ekomaka na se na batelefone bato batalaka mpena oyotala boye eza mpe rare na bato nyonso azwi kwa na ye azotala kaka telefone sikoyo biso atanke bana na nzambe fo toyeba ndenge nini tokoki kotravaye eloko oyo ndenge nini tokolinga to kase eloko oyo na ndenge tozala toujours na alignement ya bonzambe kasi yambo na continue définition nanga mingi peut-être lokola tozosola yango na bonzambe tokotika momu na kolo apesa biso quelques versets bongo tokoyeba soki kocontinue tokodéveloppe yango susu na ndenge nini tokoki koprotege bana na biso à l'égard ya technologie bongo napesi maloba soki mpo éviter na ngai soki akoki kozwa mwa 2-3 minutes ami kolimbola mwa moke ya solo papa liboso de tofungola verset na biso tobondela nanu toprier Seigneur Dieu Tout-Puissant totiki temps oyo na maboko na yo merci mon Dieu mora na grâce merci na souffle de vie opermettre biso lisusu na nzela émission oyo toyebana kosolola mpe kotalisa na biso ndenge nini tokoki kobatela bana na biso yango topesi yo merci tant oyo ezala motuya ndeko moko akolanda biso na kombo na Yesu Masiya amen amen ya solo papa ndongo olobi soki tokei kofungola biblia na biso na mokanda na proverbe papa tofungola mokanda na biso biblia na mokanda na proverbe 26 kuna makomi elobi na biso nini papa elobi instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne se détournera pas alléluia ah tomoni ah bible ezali koloba biso ete tolakisa bana na biso nzela ya nzambe mpo ntango bakokoma mikolo mpo base rebele te papa ntango bana nzambe apesi biso bana mpo bana bazali likabo kouta na nzambe ntango nzambe apesi biso bana eza devoir ya biso baparent toyeba ndenge nini tokoki koasime éducation ya bana wana mais toza komona ya des fois awa kutu na papa na Europe awa ezali bien mais soki tokei na Afrique l'éducation bana mingi ekomi raté pourquoi parce que baparents bazali juste kosala koasime rôle na bango ya kiparent te yango tozomona bana mingi bakomi kobeba sikoyo biso tozali kolobela technologie soki tolobi tomema sikoyo yango na technologie ezali avancé bible ezali koloba biso tolakisa bana biso nzela nzambe ya solo technologie ntango bazali kosala batelefone eza malamu kasi esengeli na biso baparent
toyeba kotalisa bana biso nzela na nzambe na nzela ya telefone ndenge eloko nini telefone wana ekoki kozala malamu mpe mpo na bango mpe ndenge nini telefone wana mpe ekoki kozala mabe mpo na bango. Bakosalela telefone malamu nini ntango bazali kosala bapene ntango mpe batili bango malika moko baza na recherche moko bakoki mpe kokota na Google batrouve yango. Mais sikoyo ekomi mabe ntango bakomi kokota na yango na bamakambo mabe na kati na batelefone tozomona pédophilie ekomi makasi. Bana na biso mike bayebi na bamakambo wana te na baza kosalela batelefone bakomi kokota na bacontact na baétranger moko bo okutu biso baparent toyebi yango te. Bana bakomi kobeba ole sikoyo malgré tout mwana aza na phone otalisa ekomoni phone oza nango esengeli na yo ozala na limite boy. Soko moni mutu bo internet azosengo contact kondima nanu contact wana te yaka mbala moko ya koyebisa ngai kasi biso ba parents toza ko yasimete comme le quoi moko tozo banga bana lokola bana bayebi anglais baleki biso na anglais bana bakomi lokola ko diriger biso ba parents ezali devoir ya biso. Technologie est comme avancée na kati na phone tozo mona ba makambo ebele bamakambo ebele bafilme érotique ekomi yo kasala musu mwana azele musu azotala soki le musu azokosala recherche na classe ok mwana asa koti na mozinda bamakambo moko ebele kaka na kati na telefone oyo bakomi ko initier bana na biso na makambo mabe na makambo magie bamakambo ebele omona mutu musu azobakenga na za magicien soko na pona magie tout ça simba boy tala kende na place bo beta boy bota boy sala boy nyoso twana ezali technologie avancée yango na biso ba parents esengeli to beta cette place wana tango nyoso esengeli to veya kana ba fona bana na biso to veya na ba fona moko zui fona mwana na yo omoni ahume na telefone kende tu na ye ohume na telefone olosani lakisa na likambo zo sala. Papa et maman esengeli to veiller phone ekomi avancé mingi eza komi ko bebisa bana na biso to komi ko mona bana na biso ba komi ko bunga parce que akosala contact na mutu mona kati na téléphone biso ko tutoyebite ba pesa ni ba rendez-vous mona tanga ko bima ndoka mutu wana zalaki mutu mabele mona ko bima ali azu mwana akeye na mwana limwe ozela mwana bo mwana kenda ki classe mwana nzoya te ndoka mona sa créer ba lié moko na ba inconnu mo okutu biso ba parents to yebite nyoso twana ezali négligence na biso ya solo to somi bana biso ba smartphone mais to yeba pe ko veiller na ba phone ya lolenge nini bazali ko utiliser ba phone wana papa na OK na ganti ndeko asiko limolamo muke na maimatali téléphone to technologie technologie eza malamu eza pe mabe na façon oyo tozali koutiliser en kasi lelo biso na émission to lobela ngwana bonzambe to meka ko pesa mo ba solution muke lolenge nini oyo to koiko meka ko contrôler pe bana na matière ya niveau ya téléphone ndeni to koiko guider bana biso na technologie oyo ya téléphone moni ya bosso to lobela nini avant to koma na bana même biso mikolo téléphone comme lokola moi idole comme lokola moi idolâtrie. Mutu nyonso akoma kanga na téléphone na chaque 10 secondes 10 minutes fa boka misu na téléphone to moni téléphone lolenge nini ezali même ko sala ke même moi sinon mbali des fois bazala mbetu moko mais musu azala kwana musu azala kwana bazo sola na monde libanda musu sa éviter wana sola ni musu pas éviter wana sola ni parce que technologie mais technologie est malamu to bita technologie za mabe mais façon nini auto ko utiliser technologie mais le to ke ne venant na modindo côté ya ba biso ba dilicité côté ba paraté mais toni seulement to pesa moi ba topic to souligner moi quelques lignes na Italie bana hein ndeni to ko contrôler bana na niveau technologie mon eza na façon ndela tanga sa geloko tanga développer geloko ne to bike téléphone automoni eza ki invention ya noir américain kuna États-Unis mais tant mindela ba yango ba développer technologie oyo ba mais quoi améliorer ngo na niveau moko économique et commis na niveau peut-être ko contrôler ngoté mais ba pêche aussi ba backup neni to ko contrôler ma news oyo ezo le cas na carte de téléphone wana donc téléphone auto za ngo ba beng smartphone eza téléphone oyo eza connecté na internet to moni internet c'est nini internet eza lien oyo sala ke téléphone na smartphone et ça la pour ça la biso na communication
na kati ya réseau sociaux réseau nyonso sur ça la partie ya internet parce que chaque naku to chaque téléphone na ndenge ya technologie eza na identification nango identification babengi IP IP adresse donc nyonso eza na IP adresse nango alors ndenge nini biso tokoki kocontrôler bana biso tango bazali na téléphone to mona nini age nini oyo bino bokoki kopesa smartphone pour le tomoni même bana mona biso mona abo mwana nga France na iPhone mwana tamsu mwana 7 ans mwana 8 ans mwana 10 ans azana na iPhone azana na iPhone to na smartphone mais mwana age na ça ngoni parce que on se concentre toujours dans la game tant on se concentre dans la game cerveau na se coller min kana ba game et puis technologie na côté min na mtu alors on va bien va pop up monsieur ba le bima téléphone na yona aroyeba même pas relaxer ngobino ba parents mwana ko mwana guwana tanga ko mwana guwana azasuna contrôle ya bino bozasuna contrôle mwana wana te tu vois mais ce que na to solo ngono bonzambe lelo to pesa mo ba option neni to contrôler bana oyo même si to bi technologie eza malamu to za mabe donc to lo banene tato bi chaque téléphone eza IP adresse nango to meka ko sala peut-être prochaine fois to sala mo projection neni to ko meka fungola ba option na ba pesa bana ba Android to ba pesa bana ba smartphone ya ba Apple ko ba iPhone ko ba neni ni okoki ko contrôler technologie na téléphone o amona nayo parce que soki te bana oyo babotemi awa ya des fois balekbiso mayele la sens nini ke bakoki kokota même na barégion moko moni lelo ekomi très dangereux eza na bakilte mosusu to eza na babiloko mosusu oyo bamagie bambebelebele bato mosusu bazoinitie bana oyo ezaki baparla mpe bayebi te à partir ya technologie à partir ya batelefone mwana akotaka na barégion mosusu azokota na barégion mosusu baza na baare nango baprécise tout ça yo parla oyebi te oyebi kaka no mwana eza na chambre na ye azosolaka baninga na ye ezoka mwana asalaka bakilte na ye na bato mosusu oyo biso toyebi même pas akotaka bakilte yo parent sans le savoir oyebi kaka no nazotala match nanga football to na se na salon lokola na pays anglophone souvent basalon na biso ezaka na se bachambre likolo bapara oyebi kaka mama kuna continue na bamaboke na ye bateatre na ye kuna bana bavai na chambre na bango no boderange nga te bozwa batelefone na bino bazobetana bango bagame nzoko bana babetaka bagame te bazosola na bato oyo bayebi même pas donc yango esengeli na biso tosola ngo na bonzambe na mission oyo tokoyeba ndenge tokoki kocontrôle batelefone ya bana na biso mpe aire nini oyo bana bakozala na position telefone to aire nini bakozala na position telefone te tu vois technologie na malamu mais technologie koya na koempêche bana mpo bayeba kotidie malamu na classe bayeba komémoriser makambo mingi na classe mpo nini technologie déjà ezwi bango mutu na oyo bazali koapprendre na bagame oyo bazali koprendre na temps même neti na bapériode oyo toza boye eza bapériode bana batanga mpona baexamen ezoya mais ce que mwana soki ase donné na mutu na ye kaka akosala même banightmare akosala basonge mabe parce que akoti baapplication mingi na mutu na ye tu vois baapplication mingi ekoti na mutu na ye baapplication ya technologie eza kaka baformule neti bana osala tatoenge na classe osala lokola baracine carré les 3 o algèbre to formule boye tozokotisa yango na mutu parce que tozalaki na technologie te batelefone bani mais ce que lelo bana bakomi koma embrouille na mutu na bango moye akanga baformule mingi na mutu eza te akanga boye eza te nyonso kaka so yanga sala eloko faki mambango na google makambo batiaka na google eza ngai na yo mutu otyeba makambo wana tu vois eza kaka teke makambo to eza na google eza makambo solo eza information nyonso oyo okoti soki osidentifie nde google azo information wana tie wana mais google ayebi so teke oyo tia malamu to eza malamu te et seulement que na technologie moi lelo tokomi même na balivre oyo babengi balivre technologie oyo eza en ligne eza balivre oyo eza physique eza mpe na baligne oyo eza na kati ya technologie oyo eza kitekama atoni bato bazotanga yango google azofuta bato neti omonako oyo lelo bato bakomi na bakanga baview wana bato bakompena wana te toyeba na solo na bonzambe ndenge nini babiloko wana ezali mpo tolongola mpe ignorance wana tanke bana nzambe toyeba ndenge nini tokomi koexplike high-tech na bana nzambe aussi mais high-tech to technologie eza malamu na bonzambe soso tizango malamu omoni neti kotanga bible par exemple okoki kotélécharge banini babible to baversion nyonso ya bible balangue nyonso okoki kotélécharge yango et puis okozala na facilité to rapidité ya koluka verset na kati ya bible par rapport moto azobala boye
eza mabete eza malamu parce que façon nini oyo tozosala yango lelo topamboli ndeko na biso mombaya ntango ayembaka nzembo ya telefone alo telefone tomona comment telefone ezali kodétruire aussi telefone ezodétruire aussi yango lelo tosolola bonzambe tosolola mpe na matière ya high tech ndenge nini tokoki prévenir surtout biso baparent mpona koprévenir bana na biso na domaine oyo babengi high tech bongo tokokende mpena lelo ezalaki juste introduction na biso tokosola masolo oyo vraiment mbala nsima toyei topesa seulement mwa badéfinition ndenge nini tokoki kostope bana na biso na high tech ndenge nini tokocontrôle bango tokobanda lelo na iOS na to na iPhone bongo tokoya na Android lokola na iPhone toza na baoption eza na baoption babengi baoption parentale oyo ezaki papa okoki kobloke de quel âge mwana akoki koaccéder na basite mosusu te et puis ndenge nini yo pana okoki koconnecte telefone na yo na telefone ya mwana bamvuma nyonso oyo mwana azosala yo mpe para ozoko monitor yango ozongo kosala epe monitoring nde babaka ozokolanda basuivi nango nyonso ndenge nini baaction nyonso oyo mwana osala tu vois donc un parent nde tosolola wana bonzambe un parent nyonso esengeli mwana aza na ta moko boye oyo akozala na telefone aza na ta moko boye oyo okoki kotikile telefone mo lokola tomoni awa balevime komoma mingi na poto awa donc eza malamu mwana kende na telefone na classe ntango komi na classe omoni na classe baobligaka bango bokanga na telefone na ekolo kofungola telefone te ntango basala kelasi nde babimaka bafungolaka batelefone na bango mwana bafungola telefone mpona yo parent ose permettre ya kozala na communication na ye ntango azoya na nzela eza mabe te parce que telefone wana kaka ezosalaka bana mosusu bakoma na baboyfriend to na bagirlfriend na age oyo nanu bapermettre te ya biloko wana mpo tomoni biso toya baafricain toza na critique différent na bamoko tovandi na moko tovandi surtout biso tosalaka na nzela tosalaka na public tomona moto awuti ndako na ye azwi contact na telefone na bareseau neti babengaka batender tolobi yango te mpo bokende bosala bacontact batender ezali mwasi azoluka mobali na telefone mobali mpo aluka mwasi na telefone mpona nini eza technologie ntango bakutani bapesani rendez-vous oyo tokutana place boye siko biso ntango tosalaka mosala na biso tomemaka basi mingi tomema mpe mibali mingi omona mwasi na mobali bakutani na bare moko boye bakutani mwana mwasi ayakoti mamo na taxi na yo tu abikimama demande nazokima ozokima nini ono ezalaki dexa liboso tosalaki lelo tokutana na mutu boye mais na sepeli na ye te bafoto atiaki eza bafoto oyo nga na sepeli nango te ozomona telefone ndenge ezali donc telefone ezodétruire telefone ezobongisa mpe par rapport ndenge nini okende yango et surtout ke bana baza nanu bamagere te oyo baza na baadolescent baparent tosolana bonzambe ndenge tokoki koprotéger bana wana na matière ya technologie donc c'est vraiment très très important et on te parle de chaque 30 minutes il y a redévelopper un sujet oh la technologie na bana na biso ndenge tokoki ko bloquer bana na biso to ndenge nini parce que ngai na bana baza iPhone na contrôler ba iPhone wana donc lipe bino bozo la technique wana to la pesa no méthode wana ndenge nini bokoki ko bana ko bloquer to ko kende ko landela mwana bamvuma nyonso azosala na telefone na ye ozomona parce que za bana msusu baza na comportement malamu te baparent bango bayebi nzambe te alors tosolana bonzambe fo toloba bango nyonso en clair alors biso oyo toyebi nzambe oyo tozokende na nzela nzambe fo tolakisa bana na biso nzela ya nzambe na ntango tolakisa bango nzela ya nzambe fo toyeba aussi technologie ndenge nini oyo bakoki koutilize technologie ometaka biso tokoli na kisasa technologie ezalaki te bamema biso oyo banzela malongi neti biso nakoyeba tokende malongi na missioni malongo na mission bana olega na Kikongo technologie ezalaki te bakestion batuna biso bana na Kikongo na malongi wana tilo etikala awa po toyaki na balongo mosusu te otonisa mémoire na biso na mutu na mabebele tu vois mais lelo toza lokola na mémoire na mutu na biso chaque mois aza na capacité ya nde tobengaka disque dire donc mutu na mutu aza na niveau oyo aza na capacité nini oyo akoki alors tolinga te bana na biso ba mettre disque dire na bango to capacité ya mémoire na bango etonda na makambo oyo na le comme âge na bango te. Oui papa, na kati te place wana iwana vraiment olobi malamu mingi. Omoni bana na biso tangu na kala biso to banda ko kene ba malongi. Baza toza ko sala ba récitation de besakola. Mais le to mona bana na biso, le lo retourne moi le récitat à notre père. Ata ko en anglais, wala ayeba te lo mo côté. Po nini mwana to tikeli bango tamingi na ba game.
totiki bango ta mingi na ba phone yango esengeli to contrôlera bala na biso papa mama contrôler mwana mema mwana na nzela ya losambo ya solo mwana phone ezali malamu eza mabete pour la communication na ye eza mabete pe de fois pas ko kosola na ba friend na ye kasi esengeli to yeba friend nini oyo mwana na yo afrekantaka yo foye ba friend ya mwana na yo presque nyonso tu ata omona bango ebi ona bilongo te mais yeba bango ata na bakombo na bango ke mami nazosolola na mutu boy comme ça un jour okoluka pe omona ne bakutana na baanniversaire po ok pana ne pas kingani na yebi ekende ozomona mama tozo papa mama tozali kobeta sete pona ba téléphone ya bana to contrôler bana biso lelo ba mipesi bimana makamu na Nzambe te ba mipesi mingi na ba téléphone ba mipesi mingi na kosolola na ba friend na bango na ba téléphone kasi biso ezali kotel service tengena je tombe mabana na nzela ya Nzambe mama papa est-ce que yo me makamona na nzela ya Nzambe otika la ketango no surtout ka téléphone mona ko bana moi je pense que l'autre boxeur des années tout ça mabana nzela bonzambe la malamu eza malamu mais comme maman le bonzambe équipe seulement wana te il sengel na biso faut qu'on passe éducation chrétienne et pas bana donc on biso ça le auto passe éducation chrétienne na matière de technologie comment high tech et ko za malamu tout mabe na vie ya mwana tu vois donc le premier 30 minutes na biso to sala eza introduction ya high tech na kati ya technologie na kati ya to sur la ngona bonzambe le mission oil mais to koyeba maintenant ko pesa ba procédure nengeni to ko se bloquer bana et puis nengeni auto koyeba ko monitoring ba téléphone oyo eza pa bana biso nengeni to ko traquer ezo traquer na nenga mabete parce que moi naza mwana muke faut guider malamu tu vois so comme de là 18 ans tant yo pesa déjà éducation malamu éducation chrétienne malamu aoyeba maintenant ndenge nini sikoyo aokenda yango parce que na l'église na biso lelo tomoni na niveau ya éducation chrétienne to faire un peu na domaine wana na sens nini parce que totambola pe l'église mingi tomoni niveau bazotika bana des fois na l'école de dimanche bazotika bango na sort na bango moko tu vois donc bana wana bazosala makambo oyo bango mo sengeli basala ok za na ba vie moko très dangereux libanda oyo bazokotisa même na mtoto to par exemple moko barabe pourquoi barabe comme bamanda ko apprendre bango temps bazar de bas âge bazo apprendre bango tia ko mukolo ake kufra bombe parce que babisa ba makambo wana tawa bana lorsqu'on à l'aide de la technologie moi nous allons na ndaku akoza asolana bato yo ebité bato na ba petit ba profil na mabe ba profil na kuta bazo kotse makambo kote mukolo mwana na au surprendre yo et déjà tard ya biso na mission na biso to sona bonzambe na thème oyo high tech na kati ya bana Nzambe to ko ba développer oyo na mission et belé les avec introduction fallait te passer une introduction to ba nani to ko dans l'accès bino nani to ko ba ko bloquer ba téléphone na bana nani même aux musika le nani o ko yeba ko ça la monitoring ya téléphone mo na zali nango to tani oyo ko tikela mo na téléphone pour tout le monde na ba télévision c'est comme 20h 21h mo na mission mabe et comme goleka tu vois dans les appels moko na domaine na biso oyo ya high tech to na domaine na biso oyo ya technologie to za ba para mingi surtout na biso ba congolais ba para mingi baza pena doué te na matière de technologie to liko somba ba téléphone na cher moi ça ba téléphone na cher zo pesa moi na cadeau anniversaire za mabete mais ils ont le cas aussi na détruire moi na yo no moi na fona PC iPhone 7 iPhone 8 iPad boy et ça mabete mais les cara ko yo ba na contrôler le quoi ne peut moi na électronique parce que au fond il y a un monde au fond il y a un monde ay ba makamniyo so ozo le monde même oyo mamo éviter c'est que tant moi comment on répondre de la parole nous sommes bé au comme moi na zo prendre makambo wapi mona na zaki malamu ndenge ni na komi ko répondre comme poli bo ndenge voilà yango sko moni yango moni zana na émission na biso to solo no bonzambe to ko ba ko pesa vraiment babudindo les introduction mais to pesa na bino na deuxième émission na biso to ko expliquer bino nani to ko bloquer bana to ba liboso na iPhone na et puis to ya Android nani to ko application nani to ko sala application to nani to ko télécharger application pour ko ba ko bloquer bana biso na niveau technologie peut to aussi na niveau ba télé to ba nenga nini atake bana Nzambe to le kabo ko ba ko kendela nini parce que bana auto botiawa bazali maele mingi bazali maele mingi puis surtout là où ça ba maman na biso to ba papa na biso mingi za barrière à langue oui tu vas barrière à langue ya on te ça là OK na téléphone on changer langue wana mais moi la soirée ba anglais on jonge c'est la langue naé
mais donc si tu as en français pour avoir contre l'option au nini comment on peut jouer l'option parentale mais ne ko cha au limiter ba âge na e mais ne ko bloquer tout ça le nini boy tu vois donc on a qui introduction à biso émission qu'on a lelo et puis bon ça ngate na émission oya il y a deuxième émission la biso to solo bo Nzambe to pesa mena ba procédure nini to bloquer ou ba bloquer ba la to nini ou ba contrôler bana parce que le to mo na nini moi je suis ici là mais yo tika moi la téléphone ala la téléphone butuni on se mo la tazo sur le téléphone na a na classe a comme là la fatigué la classe donc on va travailler bien parce que nini ala li bien té butuni on se donc to koyeba ko lakse bino ndenge ni ko bloquer bana ata soko bloquer téléphone te ndenge ni ko ba bloquer ba wifi ya bana ba wifi ezagana identification nango tu vois quoi toi on a ko bloquer ba wifi msusu ya ba mo ba ko tala ba nini ezate ba ba ah nini parce que oyeba nini bana ba toujours connecté la wifi donc eza le lenge moko to pesa na bino le lenge nini auto ko yeba ko stopper bana biso tagi bana Nzambe pour notre produire à venir à Malam. Au biso to ali africain to outil Afrique to yaki awa pour une vie meilleure. Mais to awa et comme deuxième patrie na biso la bana bazo bota ma awa to bakoza bana ndenge monta na bana o to kuti awa. Bana biso fo ba modèle parce que to za batu o to limili Yesu comme Seigneur et Sauveur na vie na biso. Da bana biso fa za modèle. Moi na téléphone na technologie bana bako apprendre ma mbebele. Et on les aki premier 30 minutes na biso fallait to sukisa l'introduction seulement bongo prochaine fois la deuxième numéro na biso to pesa bino ba clé neni to ko bloquer téléphone pe téléphone neni o ko monitor ngo pe téléphone neni o ko yeba moi na kotaki na ligne boye to kotaki na boya solo na mutu boye à ça combien de temps to ça nini neni o ko traquer la conversation parce que ça droit na yo en tant que parent moi na faut guider ba biso ba ko ba non o ko dictature ça dictature te parce que ça pour l'avenir to futur lobby moi na azambalam moi yamba aussi de ça nanga pesa maloba pa ndeko tamsi pas na moi loba bon to kanga mission alléluia solo papa kandongo lobi esengi to ebana ko batela bana na biso na ndela na téléphone ko ebana ko contrôler yango surtout na ba game ezali na ba âge nango yo yebite na mso sombeli mwana yebike mwana zo sakana na game ya mwana ile msu ya 7 ans ndoka mwana komi de na game ya 12 ans nyoso twana ezali ko bebisa moral na ye po isenge na ye na âge wana te atala nini film ya wana ya 7 ans mais le quoi yo permettre ye et bebisi moral mwana yo koma na ba classe mwana zo travailler disusu bien te po nini déjà film wana de ya 12 ans et c'est lequel y est déjà au lieu atala âge na ye mais comme côté ya 12 ans donc a commis déjà la pensée moko développer yango esengeli papa toyebana ba mama toyebana kozwa charge na biso toyebana ko surveiller bana totika bana tango molai na téléphone te topesa bango ba limite ozala phone yeba muto zo solola na ye yeba air nini yo ko stop pour olala pour ouais nga kanti mama akomi ko kende pe na détail mais détail na biso to yala après to lingi to kena high tech vraiment to sola nini high tech ko détruire ne pe high tech ko bongisa na kati na bana Nzambe to kena mambebele nini to ko se préserver na ba message même oyo ils ont high tech nini ko bloquer ba message to ko bloquer donc to kena ngo vraiment na malembe o ezaka introduction na biso lelo bongo mission na biso ya to kena liboso na Android tant to le Android net to yasko na Apple kuna to ba osola chaque nini to kena ngo puis to na téléphone normal et puis to linga to bisa na biso penda tanke na mission na biso to sola bo Nzambe o eza sujet ya high tech technologie nini to ko utiliser technologie na kati ya Nzambe bongo to sukisi émission na biso lelo to ko senga invité la biso avec invitation spéciale lelo soka ko kanga émission na prière bongo tika Nzambe apambola bino biso to ali Kongo Mokristo zali chaîne de télévision chrétienne o el boso fungami na kati ya mboka wa Ireland ezali ko pambola bana Nzambe mingi bongo so ngola na biso tozali en direct na YouTube tozali pe susu en direct na page na biso na Orao Telecom na page 89 to pe susu na site na biso www.congomokristo.org kuna ko connecter na biso pour Holanda ba émission na biso personne na ba suggestion boni te ko komela biso pe na email na biso na congomokristo@gmail.com toko ko benga biso na 00353 87 60 13 229 ba suggestion na bino et kozala vraiment na boye malamu bongo tozali ko développer auto bengi high tech na Nzambe
high-tech na bonzambe ezali malamu to ezali mabe nzambe bible lobi na biso nini concernant technologie boye tokoya nango tomeka kodévelopper mpona toyeba kobatela avenir ya bana na biso bongo tika nkolo aleka naye kobapombola bino bongo mbala nsima tokoyeba kosola lisusu tokotika maloba pa ndeko aleka na koyeba koclôturer mpona émission na biso oyo premier 30 minutes toyaki nango na mokolo lelo tobondeli topamboli yo nzambe na bikamwa. Merci mon Dieu mon roi na tant kitoko opesi biso Yesu Masiya ta oyo toyebi na kosolola nzambe ndenge nini Seigneur tokoki koprotéger bana na biso na contre technologie oyo ya solo technologie ezali mabe te ezali malamu kasi ndenge nini bana na biso bakoki koutiliser bafone. Papa merci pour la sagesse opesi biso pambola mpe ndeko nyonso oyo alandi biso nzambe tokutana Yesu mbala nsima mpona kodévelopper pesa biso lisusu sagesse lisusu ya koleka nzambe na bikamwa oza malamu okumbama na yo na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci ndeko. Nzambe pambola yo. Amen. Basi maso bengisi yo yaka na lere zala na studio la biso to bengisi mbasi mapoto sola ya bandeko. To pesi bandeko mbote. Bye bye.